Bana nzambe mbote na bino mbote partout bozali. Na ye libino lisusu ngai wa bino le révérend Jacques Dinabanza. Le pasteur Jacques Dinabanza. Message nange zani ni bande konanga. Message ezali que ezana basi belé mobali azuye premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Mais tant que premier bureau, deuxième bureau, troisième, a comme une guerre na premier bureau. Alingi ko sentir premier bureau te. Alingi kutute komo na mobali akende kotala bana na ye na mwasi na ye. Lukola ye bazuye alingi oyo wana akufa. Tolibala wana ekufa ekoma ya ye. Mende kono ngai. Tango bazuyo premier deuxième bureau. Troisième bureau. Quatrième bureau. Yo mwasi au péché na yote. Soki mobali azana mbongo ya kolesa bino. Mobali a péché te, yo po péché te. Péché zali soki mobali azui bino po a faire souffrir bino. Po abanda ko maltraiter bino. Wana nde ekomi lisumu. Me bande kono ngai. Toza na ba église bato ebele babimi ba pasteur. Et lukola mi ba pasteur bayana mate ya moko ya kubangisa bana nzambe sur le sexe. Babangisa basi na ndinga usakana te sur le sexe. Pona bango ba comme ça sexe péché et leki kindoki. Mais Bible les autres les absons n'engwana te. Chers frères et sœurs, c'est pour cela. Ngaita unayaka. Oyo nyonso na lubaka. Na pesa kabino verset biblique. Comme ça, bino bo examiner. Yawana le babino l'air nyonso que soyez comme les chrétiens de Béret qui examinaient toutefois à chaque moment les Écritures pour voir si ce qu'on leur donnait était exact. Ndekonanga eloko moko ko sauver ote soki ezali lobate. Malheureusement tous on a lelo na ba mame belé batate belé balingi li lobata mukete. Mais balingi ba pasteur na makasi oya ko samila ye ya amoni malamu. Yeah, c'est pour cela vous partez vous tous na ba pasteur oyo ya bandoki na oyo ba sataniste oyo bazu biloko pour na kwesa ka bango et puis ba démon na bango ba bimisa bino mbongo ebele. Bandeko toko tamuke na mateya toko mona ne bandeli ya Genèse ti na suka ya Bible na Apocalypse parce que tant balinga balobaka Bible, la Bible c'est quoi? Bible ezali Ancien Testament na Nouveau Testament. Tant basangisi yango yango nande babengaka Bible. Ko banda kuna ti na suka tozana verset moko te o ezolo bana biso ke polygamie est interdit. Verset wana na Bible ezate. Verset wana na Bible ezate. Bible lobi na biso na Bible na 1 Corinthiens 11 9. 1 Corinthiens 11 9. La femme a été créée à cause de l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. Donc, tant yo mwasi mubali abala ayekoluka yo po abala yo. Mais azareja libala ayekoluka yo po abala yo. Yo mwasi tango ndimi tango boti na ye. Bible zotali sabiso te atana verset moko pa ezali sumo. Na zuli bino na banzi quelques versets na banzi 4 ou 5. Bible zotali sabiso te e pa yo sali lisumo.
pour na mona internet bazo finga mama moko aboti na mobali ya bato. C'est pour cela bande kunanga bato nyonso oyo bazo loba makambo ya Bible baza permis na ko prêcher liloba te bazo commettre péché moko comme mama na lifelo. Il faut autant na Jacques 3:1. Jacques 3:1 le binini. Tout ce monde est ba ventilier belé ba benga mate ba pona mapete auti ko lia batu na kindoki aye ko sala témoignage na ye lobi bo bando benge mosala nzambe na yo na ye nzela moko. Allo bandeko na pesi bino nanu pardon 1 Corinthiens 11:9 tokotanga na Exode 21:10 soki balobi nini. C'est pour cela bandeko bozala neti bandimi disciple nanga de brebis de Jésus-Christ oyo baza na Bible français na lingala babuso baza na Bible français ya lingala na ya anglais pona o comprendre liloba bien kolandaka batu wana te yo landaka nde liloba oyo eza na kati ya Bible. C'est pour cela bomonaka songa na ti liloba verset na ngai mutu po a leka na video a corriger nga bazaka bango tout calé parce que bamonaka onga na zocha eza oyo ezouta na Biblia eza ngai te. Alors na Exode 21:10 balobi boye s'il prend, c'est-à-dire un homme, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc, Bible est au loba. Ce qui mobali, azu mwasi, mobali wa bala, azu mwasi mususu. Mwasi na ya liboso, ako perdre ata avantage moko te. Oko lesa ye ndo bana ko lesa ye. Oko latsa ye ndeko ko bana ko latsa ye. Biloko na ye nyonso yo bana ko sala, oko sala yango ndengo wana. Parce que ozu mwasi mususu, omimoni ko capable, ozu ya misatu, ozu ya mine. Donc oyo alobi awa na Exode 21 ezangate, ezanzambe. Alors c'est pour ça que banda na Genèse ti na Apocalypse verset moko ezate ozo bake eza interdit ya mutu abala mwasi ya mibale ya misatu ya mine tango amonike aza ya kokoka. Mais ekokoma lisumu soki yo monike eza ya kokoka te. Mwasi kutu kote wana même yo boti si yo boti basi mwasi kote wana aza lisumu te. Bible est claire que la femme a été créée pour l'homme. C'est à cause de l'homme que la femme a été créée. Ce n'est pas à cause de la femme que l'homme a été créé, non. Tout le monde a dit quoi. On a pu se verser déjà. Alors, naza un exemple. Pourquoi na yekoloba ngo? Na yekoloba parce que naza un exemple ya maman moko azwa ki mobali wa bala. Mais maman wana a maltraité. Premier bureau. Aiko maltraité sous mobali oyo abala kiye. Mais souka nango lelo. Luko la premier bureau azaki innocent na ba souffrance wana. Et souka nango lelo Nzambe azwaki décision ndenge azwaka décision na Nabal. Lukola yena mobali basakana ki na mwasi ya liboso ba traita ki ndenge ba ko traiter ye. Deuxième bureau bana mona ke vomi ko na boma même premier bureau. Ce qui premier bureau soko tambola soko banga. Parce que ba kuta ina ya ko salema be. Mais premier bureau asala ye lokote. Et Nzambe tango yaki ko décider na deuxième bureau na papa na minute yo baza ensemble ya mabele. Parce que désobéissance est côté. Bon mon ki roi Saoul tango désobéissance est kotaki. Nzambe alobi il faut pas aller consulter ce qui évoque les esprits. Roi Saoul a béni hein.
Molimo santu ya nzambe na kati ya nzoto na ye. Mais le coup la saki désobéissance. Molimo wana nzambe botolaki yango. Et il était rejeté. Et souka nango akendaki wapi? Souka nango liwana ezaki ndenge nini? Alors bandeko, to kota mwa mukena ba image, bongo to continuer ko expliquer. Bon mona d'abord maman oyo a se comporta qui m'a payé ya kusakana te. Ma paye ya mabe. Mais na ko tchaba image na bango mingi te parce que bana ça mabele. Mais quand même beaucoup mona ndenge a précipité ki na ba belé. On a ko expliquer bino. Awa. Alors tokotala ndamwa muke après nakolongola yango vraiment tokotala ndamwa muke après nakolongola yango voilà mama ye bomoni ye c'était en ce moment Libala et Bandaki m'étaient maman, c'était en ce moment Libala et Bandaki m'étaient alors bandeko na longoli yango sarate aza fidèle beto salanga surprise pe akokisi yango nakumisi po te bato baye tosepeli tolue nzambe ndambe aza malamu asali ya mingi biso toyaki bakufu apesi biso bomoi yango wana topesi kombo tochange kombo na biso ekoyi moseku po toza baseku yango tokumisi nzambe aza malamu mingi amen. Alors bandeko merci. Avec Google Pixel 7, capturer la beauté des il faut au Kebaka n'importe qui alingi mingi kotanga kombo ya nzambe. N'importe qui alingi mingi kotanga kombo ya nzambe. C'est pour ça bana nzambe bokeba. Surtout na biso mtoza kote ya bino 99,5% ya basali na nzambe bazali nzambe te. Mais malheureusement, même ceux qui tozo loba boninga koyoka te. Biso ba oyo tango to telemi na ninga bosolo. Tozo souffrir hein? Nazo souffrir nani ondima yo? Est-ce que Jésus-Christ va ndima ki? Na Jean 10 20 basolo ba Jésus-Christ amutali boma pourquoi basolo landaye? Alors qu'il faisait des miracles. Azubik sabat. Mais bakolinga batu oyo yo bazu ba kisi oyo ba yaka oganga oyo ba melaka masanga na ndenge koki oyo ba n'importe quoi yango na bandimi bari bangwana ndi bandimi bari ngakolanda mais batu na bako délivrer jamais tant on a passé. Alors papa oyo abalaki mama oyo. Papa oyo akendaki na Kinshasa. Akena Kinshasa tiki mwasi na ye na mboko oyo ayokutana mwasi. Faut pas ayebaki te mwasi aza nani envoûtement. Neti mwasi nyonso soko lingi ye eloko liboso ataka na mutu na ye libala. Pourquoi eloko liboso ataka na mutu na ye libala? Parce que libala ezeli ko esengo. Et puis ba tia bango na mutu ke soki yo bali okene lola okeli felote. Pour okende lola faut mener vie à sanctification. Alors maman oyo ayi obligé mobali basa libala. Libala yango wana pomoni. Mobali ayebite ke mama oyo batindi ye po aya a détruit d'abord libala na ye pe ye moko pe akende. Monsieur frère, faut tout ça attention na ba pa etozo ke no kota basi mususu wa baraka bangote. O baliye oleli. Basi mususu balingaka ebangote. Olingiye oleli. Soza na bonzambete. Faut ça toujours prudent. Alors papa oyo abengisi mwasi wana akutaki mwasi yango na mwana moko
tu n'as pas de balai. Mais je crois que moi, moko. Et moi, nango nani, aleka a une émission pas Elimia, sataniste à 19 ans. Tu vois? Il a accepté que à sataniste à son âge de 19 ans. Bandeko. Donc, yoso no bala mwana, yoso no bala mwasi, azana mwana ya mwasi, azana kindoki. Vidéo elia. Mumbali sanko yeba. Azu mama wana, na mwana na ndoki. Na Suisse. Mama oyo bouti komona alingi mobali te abenga me mwasi na ye me ba na ye papa na libala na ye azali na bala 7 tango aye kobala mwasi oyo atiki mwasi na ye ndaku na mwana ya suka ya 7 ans tata oyo na lingo la kisabino ye mingi te na bazi bomoni ye 18 ans atalaka mwasi na ye te atalaka bana na ye te mais Bible elobi na biso awa na Exode 21 disent s'il prend une autre femme soki mobali azwi mwasi mosusu mwasi wana pe asali ne faute te même azwi 3e 4e basali ba faute te mais yeba oya liboso oko privé ye biloko na ye te kotala ye kosombela ye bobota na ye biloko tu wana ozana tu ko privé yango te soko privé biloko wana okoyi na désobéissance okozwa coup au Saoul azwa na Nabal. C'est pour ça que je dis Luka oyebaka liloba. Tozo mona bato bele bandoki banani tango azo linga liloba te abandi kokosa. Ah église abato mwendo, église abato mwendo wana akeko bomba na église abamindele to na catholique kuna eloko ezate. Pour ça très attention na bato ba kina bomba na église catholique na église abamindele kuna eloko ezate. Liloba ezapa na biso. Liloba ezapa na biso. Liloba ko ezapa na biso. Ok, l'église catholique to abamindele ba expliquer liloba ninga na expliquer wate. Ezate. Alors tango yo bandi ko kima liloba oyo place eza ya solo c'est que na motema na yo kamwele ko babe bombami. Bandeko totali na Genèse 25 1 à 6. Tango Sarah a kufaki Abraham abala yimo na mwasi moko boye kombo na Ketura. Tango abali mwasi na kombo na Ketura tena ndako na ye azwa lisusu ba concubine abota na bana. Bible le binir par que Abraham a péchaki. Donc moi c'est le Sarah a kufi ayo zo Ketura aza vie mais azu suba concubine. Tango alingi ko kufa azu ba bien na nyo so pesa na Isaac. Mususu a pesi yango na bana ya ba concubine na ye. Akaboli bango richesse na ye. Donc Abraham aki na mbongo azo lesa mwasi na yanda ko Ketura oyo pe bazali bana zo bosa na bakote. Mais en église, il y a tout raté. Voilà la Bible. Ils ont été, ils ont dans Genèse 25, verset 1 à 6. Toké na Jacob. Genèse 29, 15 à 35. Genèse 29, 13, 29, 15 à 35. Jacob a une basi 4. Abandonné na mibale et à cause ya basi wana ajusu oya bana misala mibale abuti na bana wana nyonso de format les 12 tribus ya bana Israël à cause de l'homme que la femme a été créée. 1 Corinthiens 11 9. Bible binir parle que Jacob a péché qui. Et Bible binil parle que bana basi ba peshaki. Ndeko bona ndaka Bible. Bona ndaka makomi, bona ndaka oya batute. Yo muto bota na mbali oyo abala. Ta muso ka ba souci. La femme a été créée, c'est à cause de l'homme que la femme a été créée. Au péché le remonte. Maman oya peshaki te, oto so la kisabino oyo. Mais le kula zaki na misala ya mabe.
asali tout abebisa libala ya batu asali tout aboma mobali ye akanisa ike mobali muta kufa liboso mi makambo eko changer na banzi bande ko bomona ki mama oyo tango amoni ke moto ebandi ko pela ye muke kaka na monde na bakwa ténèbres aleki na chaîne ya Alimia ke tipa na baokuna na Suisse akeko yoka maloba ya mama oyo ya mwana na ye Messi na ya papa olie bakima pa na nga musali na nzambe bango bakimi pa ya mutu pe oyo azaneti Messi mutu oyo akombataka toujours basali na nzambe bota la titre mso atiawe zamawa azokumisa mwana oyo ndoki koleka biso basali na nzambe Alimia donc soka bimi atretaka makabaki ndoki et akombataka basali na nzambe bango na mutu na ye mais papu ye wana ye na Kinshasa à combattre le christianisme. Alors, messieurs et frères et sœurs, toujours continuer. Avant de continuer, tout à l'heure, Isusu, Mama Yango, a simi Bible. A komi kote ya. Ndeko, il faut que baka na batu oyoyo, bata na misala mabe, bako makako simba Bible. Soko moni mwasi. Soko moni mwasi. Atelemi. Abandi ko simba Bible. Faut que se méfie na ye. Jésus-Christ a dit que moi c'est ma Bible était. So moni moi c'est abandi ko simba Bible, abandi ko leka. Bo banda ko se méfie na ye. Abombi ka mo eloko moko na sima na ye. Voilà. Prenez le temps de chercher Dieu. Prenez le temps de vous consacrer à Dieu pleinement. Sur ce, je vous bénis énormément. Je vous aime beaucoup. D'encouragement. Merci pour vos félicitations. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde. Que Dieu vous guide. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur vous. Le Christ avait dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas en orphelin, je vous laisse le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit... Alors, monsieur frère et sœur, il faut au Baka, quand vous avez mis ça dans ma vie, maman, vous avez kuna ezongenga kuna abimi mutoto kundaki tobomaki tolinga tolimine mais ye abimi ndenge nini amona ndenge nini atemone ndenge nini mwana tokangaki tobomaki tolobi esili mpona ye tozo abimi ndenge nini ndenge wana il faut koluka nzambe teme na biso ezali relation na nzambe ntango oza na relation na nzambe nzambe akokite yo akolakisa yo ndenge nini okobondela nzambe akokite yo akoyela yo par songe akotindela yo baange par songe bakopesa songe tala omoni. Alors bandeko nabanzi boyoki ndenge azoloba eza mawa bandeko bino bato bolobaka amen 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 bomoni mwana ye wana ya sataniste ye moko andima naza na video awo kaza sataniste aloba ndenge asalaka bato mabe ndenge asala sans confession sans repentance abandi ko prêcher et azoloba bino que Dieu vous bénisse. Satan ne bénit pas. Ah ndeko boyebi liloba te bobono monaka pasi na vie na bino ye azoloba bino que Dieu vous bénisse. Mais Satan ne bénit pas. Un sorcier ne peut pas bénir. D'abord, azawana nzambe ayoka prière na été. Mama oyo wuti kolanda nyonso azoloba nzambe azoyoka été. Soza ndoki
oza sataniste nzambe koluyoka makambo na yo ata moke te boza royaume moko te. Dans le monde spirituel il y a des royaumes de Satan et de Dieu. De Dieu c'est là où il y a l'amour et de Satan là où il y a la haine. Et bon amour kuna ezate akoloba abano si ma Bible lumière bino batu bolanda kama te ya n'importe qui. Vous commettez des péchés de participation. Na ndoki na yobo kinezira moko. Bo kinezira moko. Surtout ceux vivants. Okende kena église et pas moi si à sa pasteur. Yeba yango. Tango yozo kufa mbala moko na lifelo. Je suis clair hein? Tango ba tuna yo kuna est-ce que pasteur dinabanzo yebiye ona yeba kiye. Tango abana ko luba abana ko yoka ye ote. Obana ko yoka banani. Yo obana ko yoka banani. Okende kena église pasteur à sa moi si. Na Bible ezate. La Bible est athée. Et ça soutenu en aucun verset biblique. Ce qui m'a dit que moi aussi, il y a Marie de Magdala. Mais je sais que tu as permis qu'il Marie de Magdala asi ma Bible accompagné par Batouana. Mama Oyo a sali ma Sophie Boye. Mama Oyo a nyokoli mo bali. Pona ye, il fallait ma Sophia Koufa, même na bana ye. Mais dans la simi Bible. Et soukana yango, na juin 2022, a tiré mokile. Na 2022, a tiré mokile. Mobali, je crois le 10 janvier, au Youtikoleka, 2023, il est battu mokili. Innocente, la sœur Sophie, on va maltraiter qui? Yazali. Tant que qui m'a pas à Limia, Ngaï n'a récupéré qui m'a Sophie. Donc au bon de la bonne ça la justice. Tozala qui appuyé na Exode 21:10. Na telemaki na Exode 21:10 kolobake maman Sophie a quoi qu'on perdre les droits na ya libala te. Impossible. On perdre les droits na pourquoi? Bible lobi azan na droit ko perdre les droits na yete. Et lelo dans la conséquence. Na yeko pesa bino conseil ya ba maman oyo bazaka ba deuxième bureau, ba troisième bureau, ou ba quatrième bureau. Qu'on respecte premier bureau parce que ba droit na ye est inviolable. Ba droit na ye mutawo longo azate. Et yo moto zalaki na mutu oya bala, yo mwasi o péché na yote. O péché na yote ça no lusu muté. Mais ba sengi na yo ko détruire premier bureau te, ko détruire libala ya batote. Yo zela tango na yo. Soki ozo di mangate, zwa Bible na yo, fongola yango na Exode 21:10. Exode 21:10. Bible française na lingala. Aussi si wana zwa 1 Corinthiens 11:9. Bandeko erikoki, mais na ina pesa no verset mususwa. 1 Timothée 3:2. 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il faut que vous en français. Ah, balobi, pona biso basal nanzambe. Balobi, il faut. Bible dit, il faut. C'est un impératif. Une obligation. Alors, ceux qui ont dit pasteur, azala basimi bali, misa tumine. Non, pasteur azala droit wana te. Oyo basala droit wana, oyo basala chrétien te. Oyo pardon, o baza na droit wana oyo baza basali na nzambe te. Mais chrétien ordinaire aza impliqué awate. So aza na mbongo na ye. So aza ba moyen na ye, aza impliqué awate. Alors, toke siko na 1 Corinthiens 7:2. Balobi boye. Toutefois, pour éviter
L'impudicité, que chacun ait sa femme. Ça, ce n'est pas une obligation. C'est un conseil. Parce que nous avons le barabatu, soit tu as commentaire, bah on peut s'en faire c'est oyo. Quand est nécessaire, awa na 1 Timothée 3:2, il faut que l'évêque, il faut. Mais awa à cause de moi na oya kendaki na moi si papa na ye, balobi toutefois pour éviter l'impudicité. Pour éviter l'impudicité. Que chacun ait sa propre femme. Voilà. Donc, il faut que vous français, il faut que vous balobi nini. Ah, balobi nini. Alors, histoire oyo, dans le béni bino, conseil mon nene. Na oyo, et vous koleka, na maman Mbonga, Patricia, na papa Célestin, Matousanila, na maman Sophie, il est en Suisse. Ndeko na ngai soko lingi liwaye la yo ya mbangu te. Tika kotungisa libala ya batu, ko détruire la côté. Yo te mtu la responsable. Pe yo oluka liwaye mtu te. Bomona ki Jida asalaki tout. Jésus bakanga ye babomaye. Ye akanisa yike Jésus mta okufa liboso na ye. Mais Jida mtakendaki. Mama oyo Patricia akanisa yike papa Célestin na mama Sophie bango de bakufa avant ye. Mais ye ake avant ye. Et na mutu oyo ye atiaki na désordre baba na wela ka mutu moko bango mbale bakei avant. Eza nzela ya biso nyonso. Mais luka yo okenda ndenge na yo. Ko luka te okende na ndenge ke ba frapper yo pona mabe oyo zo sala. Alo bandeko Nzambe apambola bino. Le lotoza mercredi na bossa une date. Mercredi le 3 ou bien le 4. Le 3 ou bien le 4. Le 3 je crois. Non, non. C'était lundi. Non, le 1er, hein, je crois le 1er février. Je crois le 1er février 2023. Merci beaucoup. Nzamba pa molabino. Nana vidéo sur ça après la côté sur le. Merci beaucoup. Nzamba zanabino. Au revoir.